peuple congolais na banzi bino moko bouti kolanda ndenge nini bouti komona ba œuvre oyo bakonzi ya Congo bauti kosala ezali eloko moko depuis mboka na biso ebanda ti lelo. Mbala ya liboso tomona na 3e république bayebi sikoyo valeur ya peuple. Bandeko soki totali ndenge ba moment oyo nyonso tozalaki négligé pendant 32 ans, peuple akomaki eloko ya pamba, bapesi biso kutu Congo babete, bapeuple bakomi bilanga ya basolda ya Mobutu. Nani ayebi yango te? Basolda balingi baréclame, bake koréclame basalaire na bango, basali bapétition badélégué moto akomi na Guado. Mobutu azali koloba ete mbongo ya kofuta bino eza te, bokende kozwa mbongo na bilanga na bino. Bilanga wana nani? Nde biso bapeuple. Mpona koloba ete Mobutu ye moko apesaki autorisation po ete pillage wana ya premier pillage esalama. Tango pe général Mayele ayaki kotelemela basolda wana bomi basolda, Mobutu na Ngwanda basiliki. Alors que général Mayele azalaki wana pona ko défendre peuple, mais Mobutu na Ngwanda basiliki jusqu'à ce que bayaki kolongola général Mayele na poste. Ponini général Mayele atelemelaki basolda oyo bazalaki kopiller. Et puis pona komona ete bato wana balingaki biso ba peuple te, Mobutu azali koloba na Ngwanda ke yebisa général Mayele lokola ye abomi ba militaire wana alingi te bango bazwa mbongo epai ya bilanga na bango, ye afuta ba militaire wana. Yoka président de la république, est-ce que bandeko ezalaka bomoni? Pona koyebisa bino bandeko avant ko discuter koloba n'importe quoi, botunaka bato bayebi politique ya mboka na biso. Bato nyonso lelo boza komona na poto bazali ko inciter pe ba peuple bosala boye te na mboka na biso te. Bayebi eloko nini bazali koluka, ndenge bazali na bapoto bazali kokoka te, bapasi ya poto ba facture tango nyonso baza kofuta ba impôt moko oyebi ke bazali kokoka te. Yango wana bakomi nde ko créer bana ya kuluna. Bandeko omona te bato mosusu bayaki na poto koluka vi na bango, me bake komikontisa na makambo ya soi-disant bacombattant, pe bakomi kosala n'importe quoi kolanda oyo les terminateurs azali koyebisa bango sans même ba réfléchir. Bato mobimba kaka koloba makambo ya babétise na monoko kofinga bato, pe bazata na soni te soki biso ba journaliste ya radio Zoumel Milton meki ko reposter pona bango bato ya liboso baza koyoka pe moi baza koyoka pe soni te komona bazali kokoma bino bato ya Zoumel Milton mosala na bino kofinga bato, mais bozala kata na monoko kilo bino kobanda 2000 ti lelo soki tobimiseli bino ba video oyo bofinga bato oyo bofinga même bakonzi. Est-ce que bino penza bozali bato boko pesa bato conseil po bono ba ete bino mosala na bino kofinga pe bozali koloba makambo ya éducation, bino nde bozali ya éducation ezali pasi pe mawa. Bandeko bino bozali koloba ete ba Rwandais vraiment tozali ko saluer papa Roli Matondo na eloko moko toutaki kotanga akomaki na page na biso ya Facebook. Papa Roli Matondo alobi bato bazali koloba ete ba Rwandais nde moto bazali kosala makambo oyo nyonso, pe ba viole ezali koleka na est ezali ba Rwandais. Mais mokolo moko te tomoni bato wana bakei na liboso ya ambassade ya Rwanda po basala manifestation, po baréclame po ete mokili eyoka bango. Bango bakendeke kaka epai ya bandeko na bango bacongolais komenase bandeko na bango bacongolais. Bomoni bandeko soki olandi malamu vandi mpenza ozali moto ya mayele okomona ete liti bato bazali kosala ezali liti te oyo ya barwandais obwe te. Ata bamama bazali koloba bazali viole na este baza na susi na bango te. Liti na bango ezali ete baluka kaka occasion moko oyo ekopesa kitoko ete lelo gouvernement ya Joseph Kabila elongo en place bango bazwa occasion ya kozonga na Congo.
oyo nyonso bamakambo bozali koyoka o kuna na este baviole banini ezali wana te susi na bango kaka bazonga na Congo nde esika oyo bazalaki liboso koyiba kozwa mbongo ndenge balingi mpo awa na poto bazokokase te baza konyokwama okomona bango na bachateau rouge ndenge bazali kotambola bamobutiste baza kokemba okomona bango na bamatonge bisengasenga me ntango bango bazalaki na Congo bazalaki yango ota kotala nani me bato kaka banyokolaki bato kaka bazali komona bango ntina te oyo babandaki koloba ete bato wana bazali kokende na poto mpona koloba kombo ya Mobutu mpe konyokola bango kotinda bato ya sécurité na poto mpo ete babokaka ngunda mpona koluka ndenge ya koenleve bato wana lelo nzambe ya confondre bango bakomi baninga ya bangunda mpona koloba ete mokili oyo basakanaka na yango te ndeko ata yo ozali kotombola mongongo ozali koloba ete Joseph Kabila azali éternel te oui biso nyonso toyebi ete Joseph Kabila azali éternel te mais tant que Joseph Kabila aza na bokonzi wana moto moko te akokanga biso bambanga na biso mpo ete toloba kombo ya Joseph Kabila te tokumisa te na maevre kitoko oyo ye azali kosala oyo ezali moment oyo nzambe apesi biso occasion il faut toloba tokumisa mpo ete tondimaki te ndenge totikalaki bana etike ndenge banegligeaka biso na mboka oyo ya biso moko lelo bato oyo bazali kobenga bana mboka bandeko na Congo mpo mokonzi asalela yo kaka yo moto pamba dépense ate ya $100 oyo pamba nani yango akosalela yo me lelo nzambe ayokeli biso mawa baporte efungwami yo kanisi soki ezalaki na ntango ya deuxième république bino bokanisi bakonzi ya deuxième république bangwanda oyo lelo bazali kofungola monoko bino bokanisi baluwele bino avion mobimba mpo ekende na libi ekende kozwa bakongole oyo bango moko kutu bayebi eta ndenge nini bakomelaki na libi te mpo emema bango boraisonne malamu bakongole toraisonnaka malamu nzambe afungoli biso baporte bolanda bato nyonso bazali kosala makelele te bato nyonso bazali kosala makelele oyo ndenge bozali komona soki babandi kobimisa motu ya moko bokomona bamouvancier bana ya bango nde bazali komanipule bafaible mais eloko bazali kobosana nzambe asi akangi bizibeli bokobanda kosala makelele bokobanda koganga koloba n'importe quoi mais Joseph Kabila azali présent oyo nzambe aponi na kati ya mboka na biso papa Roger napesi yo maloba